olingolo banini donc ndenge ba Warion ba compliquer faire ego la pa beta na baïa te même mampé na minute ba Gaulois ba compliquer ba Warion pour falia beta na baïa te oh mais ça makambo to yoka kiti ça mamba balabala babanga te wo kana jibe David babanga na bango te yo yako kiti ne repos ba yamba ye pa yo kitaka ne même repos ba yamba force est-ce faire na fali basala bloga ba kiti na repos pe to sentir pendage oui babanga na bakima na oso sa na poto azongi c'est moi parce que tu as date okuna mo cha date so atiki no cha date okuna so ko mo beta atiki no beta babanga na to ko faire que visiter la place fallait au beta avant tout le monde ni bata bala hein fallait te concert à beta na baïa de Luanda mbala moko ko filo minde aye ko visiter ngo mbama concert fallait longwe ata bino moko bata bala eza baïa na les sites touristiques ka pembe no se appelle oui, na rappelle lo moko obelo ba gleb sabso andi ma bloko na te o mutu mo akena couper no kangi yandi bango totale misongo de kan nga loba ngapena na sabo ba kenga akelo na andi ma bloko na te boka ngende jibena we bando banga na te soko beta na yo jibena we bando banga na te soko beta no donc c'est que faire na fali ba banga na bazo banga na makasi babangi baïa babanga na beta liboso na baïa baka na fiki na kisasa babanga na fara fiki babanga na kana no soko ba chango bakomi bale babeta baza ba diversaire faire na fali ata fala beta Michael Jackson ata faire beta James Brown so zo kana Congo ba je binga baza ba diversaire bakomi ba raté baïa bakomi ba raté baïa donc égalité match bien match comme le bango tout bien ndeza ba golo ba sepeli ba wa be ba sepela ki ndenge ba sepela ki tout wana politique to sala vidéo na poto Bercy jiba beta na Bercy wera kana beta na LC wera kana beta Zenit et jiba kana beta Zenit wera kana luga ville juif palais de sport mais le logo mnonga ke chele ba kala beta te bo chambo beta musique to mona bo beta na on a fallu na faire ba beta na ba koma ba ba kali ba beta na fa net wera na jibe za ki David obi susi na komi na ngwa o kuna lobigi to tsuno kuna mungongo kuna boy ba chele bango fiki no ba division par deux ba beta na ba gola ba warrior ba chaka sécurité pour ngai wera na jibe bo apena ba légende seulement ba puissance ba Gaulois na ba warrior na ngola ba zaka na guerre partout na mokili ba potani ba warrior ba compliquer ki ba Gaulois pe ba compliquer bango bimarqué à l'extérieur et contrôler bango double ba kenda ko na citadelle là bango pe ba che bango bimarqué à l'extérieur deux fois ko na da gauche to ba ko ka égalité nani passer Marcelo ya pasteur Adam d'atricage atriquer nani na matanga to lelisa na kini biso tout de matanga na fachi beto ya matanga comme jour mariage na poto pa chamo date to chaka mariage te ve basali ya kolo bozanga ndeboy sali ngana passe place wana chen date mariage na 4 semaines atriquer biso matanga to lela wana to exigeant ko fachi beto sala fachi beto pe na sokola ke na matanga no mariage boy a memengo miki la chaka na 4 semaines aboba kinwa pe asiri pone même bato apoto mo na salle da poni pe na bilongi basali yankolo elo moko esala nga pasi mère autokufa inane koki yango meilleur pasteur a Congo koleka ya Denis Zate ya Denis Lesi vanda na oza pena prêtre ya ba pasteur batangi tu ya Bible olingi vérité to lokuta yom to loba biso linga vérité to linga Denis Lesi bona vérité mo passer Marcelo ko subiso na nini o me dribble bisoti mère akufi mwindi na natanga muta masumu muta satana non salango te un an ba pemsaka biso so muta kufi ba pemsaka na no fa pena na se selon mibeko na biso kuti muvana na se qu'est-ce que fait na se inane koki déjà non ça mariage te le ouais batanzambe na ngana ba ba basaka basali nzambe to basali likombo ya nzambe e komo lyanga moni basali nzambe basali ya nzambe to basali likombo ya nzambe ba osala komo nzambe to bango basali nzambe po ya Denis asala nzambe na vérité. Il y a Denis Lesi meilleur pasteur depuis Congo Zala Congo. Donc azaka muta masumu abongo wana selon biso. Ve pena komana biso même moral ayoka fali. Ayoka faire. O tuni po sala ka bona sala rango. O mela kana asa hypocrisie pour moni nzambe David. Ba biso nzambe mona ka fomi en noir na sali banga noir. Mais bango ba sala mama ona nenga kundulu anga ya Denis. Place bacha maele pena pomboke za la développer.
bako batie mayele na magoda babimisi mpe énergie Congolais. Basa na gouvernement. Po batia mayele. Po mboka eza na développement. Bango bayota mayele ndena magoda. Na magoda. Donc nayebi te magoda ngo ebuki mabula ba prince courant zongi te to ndenge nini donc. Balabala bo mekano ko expliquer biso msu naza ignorant. Magoda elakisi nini? Po bakangela artiste. Magoda elakisi nini? Bolati be ba toche. Toke pe to msa to sukele pe to tiepe bo to pe parfait. Toke o samsani papa. Ana ka chiche magoda. Bata mayela Congo. Ouais. Bon mo le bisa biso ha. Kolbo nga botonga 145 territoires. Magoda salango nini? Même ça biso. Projet Chile Gelou. Magoda salango nini? Tozo ba Kinshasa Bopeto. Magoda salango nini? Balampade magoda salango nini? Wata sobo kata magoda na ndenge ya local. Tika biso to libana to kapso magoda po ezo gene biso na eloko te. Tandis que écoutez la musi biso mikolo na ndenge mabaki no mais ezo jour na gina plaka da bana mone babina magoda mais na plaka da bana. Oh. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland Demission, donc on est sur www.delogitv, David Wimbe, Masolo, Yabalabala, comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David Wimbe, na bête Rabino Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment, na Mboka Oyo, donc na plateau Balabala, Toza Bongona, Maître As, et avec Maître As, on va s'épauler de parler à long et à large. Qu'est-ce qui se passe en Angola? Concert ya Fally Ipupa. Eza annulé. Pourquoi? Banila ngoto ba reporter yango. Pourquoi? Ba détail wana nyonso bokoyo kango et pas ya Maître As, Tofandi Boye, héritier Watanabe bakangiye. Pourquoi bakange héritier Watanabe, batumso balobi eza pona magoda, bamso balobi nzembo wana eza éducatif te. Merci beaucoup à toi les patrons pile le top DG. Pile le top DG bola moleke belé kuzu mage mikolo zo finanga na ebité pona nini. Maître kuzu ozo fina biso pona nini. Donc bosala nyonso obino bolingi mais soko lingo kutana na betu kangamba na mboka oyo. Il faut mettre kuzu aloba. Mettre kuzu bola moleke belé baguna yo. Kota masola balabala eko sala bien. Merci beaucoup à toi les petits ébou. Boss les petits ébou mutata mbolaka na visa na poche. Donc so okutani na ye ozwi yango mbala moko. Bokota masola balabala pourquoi pas na Tony Lubaki. Vena biso Tony Lubaki. Bola moleke belé magozo fina ba petit na yo mais biso tolinga ko kaka. Donc restez branchés. Borozala décidé avec Maître As. Maître As, Boitard. Ya Boitard David Wembe, Boitard balande tout ya masolo ya balabala. Encore une fois nzamba besi soupe madongi. To solo la yango to solo la quoi. Merci. Maître As bonne santé. Santé ça yo fele si l'expliquant David Wembe grand peut taper sa biso ngo yo fele. Ata to kenda hôpital les a complément. Soit le beza journée ça jour na yo donc. Santé côté merci grand prêtre. Nengo pesi soupe ma ya ofele bande retour o pesi pe otangi mutu moko bige so ke ngoku tana betu kangamba ezana Maître Kuzu maître bozo na bino nyonso mais soko lingo mona ka betu kangamba do fo tana junior olenga na pesi pe mbote nga pe na lukana kutana kangamba na lukana mona ego merci Maître Kuzu merci David kota tetite Maître Kuzu yo pe lobana ngo pokutana kangamba Maître Kuzu pona kutana kangamba Maître Kuzu ayoki yo baloba finaka Maître As tozalaka na Angola tofandaki boye tomonaki le sénateur Paulo Tudilo a annoncé ki biso comme producteur a annoncé ki biso akobeta Fally Ipupa concert na Bahia de Luanda et après toyo komona esengi ke ba rapporter concert soit ba longola concert wana na Bahia de Luanda pour ekoma place msusu bachande na date c'est là yo Maître As oyoki nini to oyebi nini par rapport ya masolango. Ouais David Wembe balabala ya kolobeza na mais communauté congolaise ko ka vérité te biso ba congolais to ko ka moi vérité te star na ça star amnene producteur na ça be événement na mboka oyo elega pe bien mais lika ma concert Bahia
comme un peu complexe. David n'a respecté mais comme ça la moi kozonga moi simandambo. Obi ke biso oyo wenge, les deux wenge. Et celle biso événement moko na vie to comprendre ce que idéologie. Ya ngomu ba bana mai ya lelo bana difficulté à cause biso. Ah. Wenge grand wenge e kabwana. Ah. Maison mère BCBG. Et quoi si biso tellement ton carrière na yango. Ya ngomu ne rendre ba massa oyo ya lelo difficulté à cause biso. Maison mère na BCBG. Wera na JB. Ba kosa biso trop. Donc fallait na faire mais ba kosa biso ezate. Bazo sala na difficulté à cause biso. Na ndenge no lobi bongo. Mais David, obi ke biso na kinto mona publicité après ko beta wera Bercy, JB piana. Na wera so na beti Bercy. JB piana sala vidéo na groupe na e. To sauter Bercy, Stade de France. Mais ti lelo, JB piana lobe lo ma bongo. JB no sa de France kala. E beta mate. Grand pote wera son Igwe annonce biso Wembley à Londres, Stade mythique à Londres. Mbalo to na bango na Stade mythique à Londres, concert et beta mate. Ce sont ensemble ba massa wa lelo difficulté à cause biso. Bazana mo difficulté na ko biso na poche na ndenge nini. Noko nga beta ba golo ba beta concert peka na Bahia ezaki raté. Ba betika main noire, n'était main noire on se ude wa bidongi. Bo me na ko définition main noire. Tout repère sous aigle linga beta main noire. Or, ndenge to na mboko to bi réalité à Bahia. Ba basala la production na Bahia mingi za production moko clé. Ba tout ba na ngolo ba bi clé beta ba grand star wana. Ba beta na kena Bahia wana. Problème na Bahia ezalaka wana campagne. Faut ça na makasi ezalaka kilanga te. Campagne faut que na ngamba ba shungu. Deuxième chose ça mi candidat tout faut ça na certitude sécurité makambu tout avant Bahia peut sa une autorisation. Mais biso to kika ke concert est comme reporté comme na stade de gauche to pour ni kuna meno rekoti mboke za bien te. Non maître to que non malembe. Batu Holanda yo maître kuzu penda afandi penda zo yo kayo ponga match donc ngafuna fo kombo penda ba nini moi système bandokota. Donc ngolo ba nini. Donc pona ko beta na Bahia de Luanda, il faut campagne ya makasi na ngambo pena ya bayanzi. Faut ça la campagne à la professionnalisme ndenge zalaka. Campagne na biso te to beta na ba client ko na biso to beta mais Bahia eza libulu. Bahia et l'équipe ba terrain et belé na mboka ba grand star tout Bahia na mboka beta. Maintenant nous équité moko ta beta na Bahia. Ah na nous équité moko ta beta na Bahia. Bahia eza place au ba grand star Bahia ka ko beta wana. Mais on a zolo banao to chat minene. Mais comment ça fait-il na ndenga ma BPT biso na Congo to za na ba grand star. Ba star na biso a Congo ba koka ko beta Bahia te po anini. Ba ko pesa bango espace te na Bahia po anini. Baza mikie baza na niveau Bahia te to eza nini. Expliquez nous biso maître. Obi faiblesse ya ba star congolais anini. Ba mi benga ba professionnel. Mais bazo ke ne rotala ba professionnel baza ko envier ka biso na biso. Tala bango wana bazaka oyo kuna fingi mutana ko bipirier po fingi mutwana. Or so to na vraie idéologie ba ko ba professionnel to kana mboka o. So ka sen mo rafuna c'est quoi to bazo bomana. Batu ya c'est quoi to. Bazo leka na TV ba fingi oyo ali ba ko bikeka ba photo. Mais biso so ngo kanga photo na songolo fo finga pakala. Net ko beta na baye senga na ngolo te. Ceux qui pena bazaki ba professionnel de balobaga. Basala yo beta ngolo ba baye. Ba osé ba beta na Bahia. Pourquoi ba musicien congolais bazo beta na Bahia te Bahia l'équipe on a munene Bahia ka beta communauté congolaise. Bahia ka na Angola ba beta la communauté congolaise. Na sina psego Bahia eza grave ya gravité. Mais ça grave wani na mboka oyo ba start ba mesira ba pona ba ona Bahia. Mais biso siko problème bo na Bahia na biso ba congolais. Toza wana toza mi benga ba professionnel mais toza ko mitalana. Faire gola nga beta na Bahia mikolo leki. Ba warrior o bazana Luanda na producteur ka ko nga beta faire ba sangana ba sala ba jeu ba sala be faire ba compliquer concert na e. Ndenge to yoka. Entre guillemets to changa conditionnel doit affirmer l'autorité. Oui. Ba ngobi ba no sendex mo ba beta. Tu auras que productrice ya faire gola nga produit na Bahia azape su ngolo na mboka oyo. Yé pas yé a compliquer bango ba ki peneka ko compliquer ndé producteur. A compliquer artiste. S'il vous plaît, oza masoa babala. Olingolo banini. Donc ndenge ba warion ba compliquer à faire gola pa beta na Bahia te. Même mampé na minito ba golois ba compliquer ba warion pour falia beta na Bahia te. Oh, mais ça makambo to yoka kiti. Ça mamba balabala. Olobi que toi na balabala.
Oui, oui. Bata balabala ba bimambo tolo beleka pe kaka na balabala. Bango ba compliquer faire. Ba lela pe ba meno producteur ko ta sala ba vidéo ti na TV. Azanga na sana ngana ke compliqué aloba loba ne po ba vidéo ngo tilo na toile. Également tango ye pa linga cha da che makamuna bango pe na ngamu na bango ba tile pe ba bras dirt. Donc on peut le repérer que tous ça ba professionnel mais tous ça tala na biso. So mi na plateau à ça l'équipe congolais tout. Tala ka se ba Niger na ba Ivoirien les capé bango. Moment ne misu ka kuna yekuna ndenya betaki. Ya compliqué ngape na compliqué donc tout ça ka wana. Tout ça ka wana na molimo ndombolo. Tout ça ka wana na molimo ndombolo par rapport à balabala pour tout ça na balabala. Fali Poupa a annoncé concert na ye na Baïa. To monaki bato ba osala ba promotion nango. Chose grave, ndenge bato balabala bazoloba. Kofi Olomide atambolaki na Baïa de Luanda place esengaki Fali Poupa beta. Dès que kaka Kofi Olomide atamboli concert ba moko ya Baïa ekoma nile. Maître Moniongo ndeni. Po ba bi men noir eza Kofi Olomide mutu aye ko contre Fali na Angola, na niveau Angola. Conseil ya Kofi Olomide hippodrome beta mitena ni menwa. Ayo sali muninga yango ka ba osala yobe. Eza guerre ba producteur. Mais comment na Kofi Olomide na bain ya zo tambola, zo seka après to yo mona ba annulé concert yo monyango et peso message de. Kofi a utilisé ba relation était en Angola. To yoka ki ke Kofi Olomide nde. Wala eza masola balabala. Kofi Olomide nde mutu asali ke Fali Poupa abeta na Angola te. Grand mon père Kofi Olomide légende. Asali ke afale celle que aigle beta na Angola te. Oui. Pour atambola ki na Bahia. Oui. Pena ya kusu plus loin babi ke te ya saka camarade ya Bekapa. Eh David. Wala bataba bala mutu balobi yango. Oye mutano so taro to zolo bazana Kofi ana seul mission congolais. Oyo a collaboré na e Bekapa. Era Kofi Olomide. Pe grand prêtre ke kota mamandule. Asala ngote. Asala ngote muketa ki ba oye camarade ke za Kofi. Kofi so ya mamsu na mboka oyo. Tala jour bano mikemke ba ya makambo wana ko faire na mboka oyo ba leki ni wana to la terre ko faire fête ya président de la république ya mboka oyo abengi ye moko Kofi Olomide ko faire ayaki na anniversaire ya Bekapa mutu na ye ayaki na anniversaire ko visiter Bahia so comme maintenant ndenge ni na souci ya nini bongo ko faire que visiter ka place fallait obeta avant to monyango nde ni bata bala fallait ate concert à beta na Bahia de Luanda mbala moko Kofi Olomide aye ko visiter ngo mbama concert fallait longwe atabino moko bata bala eza Bahia na les sites touristiques ka pembe no se appelle oui, na rappelle lo moko obelo ba gleb sabso andi ma bloko ana te o mutu mo akena couper no kangi yandi bango totale misongo de kan nga loba ngapena na sabo ba kenga akelo na andi ma bloko ana mboka ngende yandi magate magama sa ba ko bloquer menwa pour ya grand prix ya professionnel ya la professionnel faut ça professionnel ba professionnel de to ba calendrier ba une année plein. C'est on dit. Sigo. Beaucoup c'est la grande pomme en bois. Et ça membre d'organisation frère. Bon organiser on a bien bon bêta. Oh biso to yebi avec na ba guerre à production, ba warana ba golo ba na guerre. Le rôle ba compliqué qui ba goloa. Ba golo ba tikata. Ba na mboka oyo ba s'organiser CNC, ba compliqué pe bango. Hein? Seulement ba puissance. Ba goloa. Na ba wario, na ngola ba zaka na guerre. Partout na mokili. Ba potani ba wario ba compliqué ki ba goloa. Ba goloa pe ba compliqué bango. Bi marqué à l'extérieur et contrôler bango double ba kenda ko na citadelle là. Bango pe ba tche bango bi marqué à l'extérieur. Deux fois ko na da gauche to ba ko ka égalité. Mais ozopona ngo ndenge nini misika ba rando boye. Ferregola esengaki abeta na Bahia. Soit disant ba goloa ba compliqué. Concert est raté, a changé place. Fali même pas bête na Bahia, ba wario ba goloa ba compliqué ayo beta et senga beta na da gauche. Au monde on est ni. N'est-ce pas expliquer bino ba continuer la musique ya boy. Ah ça va bateau de leur chelo penal libaya po cheli baya ma ba on mene ça que polémique à lelo na jibena wo ça moi différent. Jibena wo bando bangana te. Soko beta na yo. Jibena wo bando bangana te. Soko beta non. Donc c'est que faire na fali ba bangana. Bazo bangana makasi. Babangi Bahia. Bana obeta liboso na Bahia. Bakana fiki na kisasa babangana fara fiki babangana kana not. Eh. Soka bachango. Ba komi balé. Ba betat.
Toi, tu as la fête de musique na Congo. Toi, tu as la fête de musique na Congo. Pour ni ba ba le auto décider, yo beta na 20, yo beta na marti total. So jibe na wa ba mo se événement bongo. Ba lingi fiki place moko, yo beta ngana beta to betana. Ba banga polémique, problème na bango yango na ba sa ba nzemo na bango bien, mam na bango kitoko mais guerre ba luka na ba zo banga na. So ba ni bacha na liba na kini to mona. Yo beta ngana beta. Bango sa ka yani beta kuna to ka ki beta na yo arena baleli menoir yo ka se zane pa otika te a mobali otika te donc o basala ki ba gaulois yango ba gaulois basong sel ba warrior donc ezaka o chat to suki a citadelle o chat to suki a da gauche muto beta baïa azate ezokita musique ya Congo te ezokita musique ya Congo te tambola bon mais problème na bango ne balingi batambola bongo so bati ko so politique ko sake ngana adversaire na te boza ba adversaire baza ba adversaire faire na fali ata fala beta Michael Jackson ata faire beta James Bond so zo kana Congo ba je mi ka baza ba adversaire ba mbe ba raté baïa ba mbe ba raté baïa donc égalité match bien match comme il va tout bien des ba golo ba sepeli ba wa yobe ba sepela ki ndenge ba sepela ki tout na producteur ko sala vidéo na poto asala vidéo bina ngana ko ti makambo na tenga ngai faut y aller au salon mon pas quoi. Merci beaucoup à toi Eli Mayedi. Donc bola molege belé derrière la caméra kota masola balabala et ko sala bien. Tu vas retenir nini par rapport ya makambo et sala mina Angola. Par rapport à mambo sala mina Angola ezaka ke Eli Kambuya o sala ki muninga yango bazong selio. Donc regret ça nango te ça nango normal am club en musique ba supporter quoi polémique etambola bongo ndenge yakini dans le quoi ba compliqué ba ninga bazong sel bango to mona mais ba longola idéologie ya main noire donc côté wana ba pemisa biso nango logique si to mesa nango bongo na ndenge ba biso ya sika poso yaki na format ya kala o monenga yangola boy tanga ozonga okuna pa yangola to mona ngoti Bercy jiba beta na Bercy wera kana beta na LC wera kana beta Zenith et jiba kana beta Zenith wera kana luga ville juif palais de sport mais les locaux n'ont que chez ba kala beta te bocha bo beta musique to mona bo beta na on a fallu na faire ba beta na comment va on ba kala ba beta na fa net wera na jibe zaiki David obi susi na komi na ngwa o kuna lobi to tuno kuna ngongo kuna boy ba tela bango fiki no ba division par deux ba beta na ba gola ba warrior ba tshaka sécurité pour ngai wera na jibe bo apena ba légende be finalement na bino e vanda biso tellement trop donc côté wana ba fe wana ba bangana te wera na jibe David ba bangana bango te yo yako kitine repos ba yamba ye po yo kitaka na même repos ba yo yamba force est-ce que faire na fali basala bloga ba kitine repos pe to sentir penda ke oui ba bangana ba kima na kausa sana poto azongi c'est moi parce que cha date okuna mo cha ba date so atiki no cha ba date okuna so ko mo beta atiki no beta ba bangana to. Merci beaucoup à toi, Carlos Masmag, mon secret à visa. Soko Tsetembe, Atinjo Namboka Neoma, Soko Tsetembe, Atinjo Namboka, oh, place Babota Cristiano. Carlos Masmag, Kota Masola Balabala, Eko Sala, bien. Merci beaucoup à toi, Fistomo Kendabe d'Achou d'Angola. Eko Ratete Touro, Fistomo Kendabe d'Achou d'Angola. Bola Mouleke Bele, Zala Zalana David Wimbe, Eko Sala, bien. Maître Az, par rapport à l'actualité, Tofandi Boé, Tomoni, héritier Watanabe, bah interpella qui est pour na Krinae Yamagoda. Yo, Omunyon on dengenin, c'est le yo. David Wembe Balabala, Mboka na, Ezoka Musangai. Congo. Congo. Na peut-être droit au batanga na campus, to batanga qui na poto. Bazo pratiquer encore na ba musicien to na zo baté. Bakangel héritier, on a qui on a danse na ebité mais to fandi boyo ko muta détourner mbongo ba millions we be sifia ba to wakanga ite mais muta mi magoda sko na mitu na magoda muta za mabeto ndenge ba binango ya mabe magoda ngona ngolo baloni yana munoko nini yana langi nini magoda bango ekisa bosembe batanga tellement to bango batanga to ba dongi ba matape na kamfi luvanyum kisa bosembe faut bo expliquer biso et là on yozo gêner bino eza crime magoda tondenge ba obinela magoda pe magoda la sini selon bino pour musicien ça li danse na écrit na écrit biso na kidi to bi tous les bêtises de A à Z tout ya lingala to ebe zakaboye ya français zakaboye magoda na yo kangote
depuis na bottom na wate bêtise mo fingi magoda existera ba fingo magoda Nabi yope eza mafinga to eza nini donc na comprendre place bacha maele pe na pombo ke za la développer bako bacha maele na magoda ba bimisi pe énergie congolais bato baosa na gouvernement po batia mayele po mboka eza na développement bango bayotia mayele nde na magoda donc nayebi te magoda yango ebuki mabula baprince courant ezongi te to ndenge nini donc autant to wana yango oyo bayako se distraire na magoda ya pamba batika misasa ya mosala na ye batika artiste asala eloko na ye eza nango ni bétise tota mamba yembaka na ngolo ebi yango yana nzembo biso bon biso moto yembango eza te nzembo boye bayembaka elekaka nango angola na congo ekokani te na angola ndesi mwana magoda eleka na ngwana eleka ko milliard de millions de fois po eza nango eloko te elakisi nini bata balabala bomeka noko expliquer biso msu naza ignorant magoda elakisi nini po bakangela artiste magoda elakisi nini bolati mpe batoshe toke mpe tomisa tosukali mpe totie mpe botoya mpe baparfait toke osamisani papa anaka chiche magoda bata mayela congo bomolembisa biso bosala makambo bien bino tika misa sala mama miziki bino bosala makambo na bino ya mibeko po tomona pena mibeko yango evandi pena na kiti toka mpe bokanga na bino ti bino bokanganaka te so bango bango bakangani baswanaka te balobaka mpe bainsanité na batv okuna yibi kofinga mutu moyibi en fonction de bata droit mais omona mutu abikaka magoda bokomisa un problème botika artiste sala musako osipi meno eloko te ebe biso ngo bafoye na biso te mwana mutu motala ye libanda likwa magoda eza nango edetourne nango mbongo hôpital te edetourne nango eloko te sans jour projet soki ya nini wana magoda esali nango eloko te baekole bonga botonga 145 territoire magoda esali yango nini babisa biso te projet chilejelu magoda esali yango nini tozoyeba kinshasa bopeto magoda esali yango nini balampade ya magoda esali yango nini wata so bokata magoda na ndenge ya local tika biso toya libanda toyoka biso magoda mpo ezogene biso na eloko te tandis ke kuta elamusi biso mikolo na ndenge mabakinu me eso jour wana naki na plaka da bana mwene babi na magoda me na plaka da bana yaka na pièce moko na kati place bapermeta babi na magoda me je te dis namonango kala namonango série ya bamiziki akala bandombolo bayamado badanso mpe nde ekangaka mokili nde namoneli magoda yango wana maître par rapport à l'actualité toshite na biso mpe awa po tv eza ngonga komona lisolo ya pasteur Marcelo Tunasi batutu bazolobela ye inane kaka na quelques mois pasteur abali na ye mwasi mosusu selon yo omoni yango ndenge nini premièrement fe na biso aza moto atricage nani pasteur Marcelo yaka pasteur aza moto atricage atrike nani na matanga tolelisa na kini biso tu toye matanga na faci beto aye matanga comme jour ya mariage atie na poto mpe atie date so totiaka mariage te eve basali ya kolo bozaka nde boye salinga na opasi place wana atie date atie mariage na kati ya semaine atrike biso matanga tolela wana toexige ko faci beto azala faci beto mpe nasukolaki na matanga me omi mariage boye amemi yango mikili atiango na kati ya semaine abobakinoa mpe asirpone me bato apoto mona asali da poni mpe na bilongi basali ya nkolo eloko moko esalanga mpasi mare aotokufa inane ekoki ve na inane mbala moko abali se momengo azalaki ya fiancé na ye mpe na ningaka na ebelomo mpo bato basala fiancé apres to abala ezwaka combien de temps après 3 mois mpe tokosi tokuteka na nzela après 3 mois fiancé ezimango tosali bafere te bafere akidea na deuxième vitesse na ye donc yango meilleur pasteur akongo koleka ya deni eza te ya deni lesi vanda na oza mpena prêtre ya bapasteur batangi to ya bible olingi vérité to lokuta yo mto oloba biso olingaka vérité tolingaka deni lesi mpo na vérité mo pasteur Marcelo akosi biso na nini omea drible biso ti mare akufi mwindi na nata ngai muta masumu muta satana na osala yango te nano bapemisaka biso so mutu akufi bapemisaka nano fai mpena na se selon mibeko na biso kuti muvana na se kesa fenede na se inane koki déjà non osala mariage te fafa nano osala mariage te fafa nano
faut faire nano il n'a qui c'est pas David toi ma fiancé à 2 ans 2 ans pour non fiancé mais fait c'est fiancé à combien de bas ton mère a couvé fiancé à combien 8 mois batanga Bible bien justice bon ndeni bat bo sambela botangela fait Bible bien hein batangela pe na Bible be ba pesa ba verset ni la ce qu'il faut balaka na ngonga o mbangu boy douleur na insécurité parce que moni Marcelo biso de yoka ke mawana balabala mawe mo sina to kufa mawe mais nguna mawe zate ya chemin père balaki le 23 to bosani datité to hôtel la mère tia bote so mi bote la 29 mois c'est que déjà à vous donc pour na contre na likamu passer Marcelo Sali pour wata mukete to yebi ba choc ba famille to kufela bandeko to yebi ba choc monsieur saka mtu da moi cité ndeko ezu na choc ezu mtu 2 ans 2 ans ta raison araga mais vers beti biso sigo ele we batanzambe na ngana ba saka basali nzambe to basali likombo ya nzambe e ko molanga moni basali nzambe basali ya nzambe to basali likombo ya nzambe ba osala comme nzambe to bango basali nzambe po ya deni asala nzambe na vérité. Il y a des meilleurs passés depuis qu'on est à Congo. Donc, à Saram Tamasumu, à Bongwana, c'est un biso. Ve penarmana biso même moral, alors qu'il fallait, alors qu'il faire. Au tout n'est pas ça la rabona, ça la rango. Au mêle la ça hypocrisie pour mon Nzambe, David. Mais Egyptian Nzamba mon a fourmi en noir, na sali banga noir. Mais bango basala marma on a nenga kundulu, ah ngaya deni. Vraiment toi. Aïe ça besoin de la vérité, deni les soins au monde. Non, mais passer Marcelo P. Aïe, ça rabat toute vérité. As influent dans Congo, na collègue Denis, laisse la minute. Bandi misi maman ba fanatique. Attends, misi le vidéo pasteur na bino asala ki boye boye. Aza dia fanatique. Bandi misi ba ba fanatique. Demain ba lo bao. Église etonda na oraga. Moko saka na première bala ka église etonda raka. Do bandi misi ba fanatique. Ba so ba ki basu de maté ya tamboli ndeni ba fanatique ya batu. Ya ba individu. Oh, faut pas ça pas la pasteur koto au temple bête to église. Mais par contre mon église ba mbela mamana. Mais nandenga mabete passer ngala si passa lango asalaka inanete abalaka. Ah, otangina ni pasteur. Passer ngala si wasala ngo mais ba balobela ngo bo bolinga bo sacrifier passer Marcelo po anini. Oh, to sacrifier na. Passer muku na lobi ezana délai morte na Bible lobi ke wi soki moi sina kufi to mobala kufi il faut ça autant des années to autant de mois pour obala. Passer muku na politicien ça mamba ya Nzambe de. Ya ma de politicien. Ana parti politique. Ebide. Ah yeah. A une équipe de football comme na parti politique plus église Simbatin. Côté banganga côté Nzambe pour ba les sengaka. Senga ba grigi. Fait basola ka clair. À côté de Marcelo. Mais pratique yango biso bandimito omona ke yango te côté le tende. Ba même pratique. Boy mo bala combien de fois? Nani? Mama bala. To so Chibola. Ah. Chibola, to so Chibola to sande. Même pratique omona ba soutenir entre bango na bango. Omona joue ya dernier les canate face à la contre bango. Par exemple ta véri. Dans le Maramounion, ça va passer, va salara, dans le bar vérité, et ça va y a des nids. Il y a des nids, ça va vérité. À la hypocrite, c'est un mouquette. Oh, nous avons dit, bisous, tout ça là, vrai, est-ce que ça vrai? Il y a bien vrai. Nous avons dit, il y a balé, Renaissance, et Kabwana, Bayo Canadé. Azam de l'église, Bébana Moutune, voici l'homme. Bébana Bawela Bakiti. Exemple, il y a mal au Motanga. Le grand pasteur Moussouzout. Le pasteur Moussouzout, il y a des nids au tango et monnaie. Maître, tu comme une personne en souka, le bani on kolo bana batunya so balandio na balabala. Ouais, bandeko na biso ya balabala, ça na analyse. Tu as biso batu ya batute, mutu ya mutute donc boss supporter biso ba fanatique tout. Eza ndenga na biso za biso fanatique te. To kosa mi tellement to yango lelo to funga misu. To montal ba on a un peu misu ga. O lobby bo yango to fo sala. So salité, c'est ko lo ba za lo kuta donc côté na bo tenir biso rigueur te mais attendez ba to na mi balé ba comprendre que na za na balabala. Non, avantage. Mon verre, le Thomas Kabouchkop, sans saban à ma bord, tout au coup, tu as un chokero, Babé Neo, et Salamabé. Bon retour au pays, Philippe Tamboué. Philippe Tamboué, salué, c'est Jabin manager. Notre nouveau vice-président, Francisco Gomes, nouveau vice-président, d'Ambassadeur la Kabouchkop. Francisco Gomes, c'est MDN. Aïe, moto, Francisco Gomes. Aïe, la plaque de banda, c'est Jabin Vindo. À côté de Masola Balabala. Azolanda. Président, Oyogit. Kota Masola Balabala, ça là bien.
donc tozaka na restaurant tokutanaka na yo place osaka bandeko na yo bolamu esalaka biso mwa bien nabosani te mon fils Mazinho fils à papa baleli to Maître Joboro président sans frontières Maître Joboro Mbumba toza wana Kinshasa président Papindipo baki na bosani te honorable Raphaël Kibuka Raphaël Kibuka vraiment comme na kosala toujours bolamu honorable Raphaël Kibuka bolamu 2 et bombaka na saluer bana membre tout Maître Chinois Kilo ya matete Maître Doli Gesak saluer lisusu ba yangai Maître Dikilo joyeux anniversaire Maître Liko de chasse Mateus parabenj bravo c'est bana matete bomboko aboamar na bino ya Laurent Sokoko papa na Mazinho hier tout ça toujours na David Ebe balabala c'est pas pareil merci beaucoup Nabatutu on va accompagner Masola balabala on était là avec Maître As on a parlé de tout sauf rien donc propos ça engage que lui donc tali na ngonga te ngala za ngaka muta balabala wa komona ke makambango essuyer alukangai afin de pekara awa aya ko contredire Maître As donc buta ba j'aime bot sala ba partage bo commenter bo partager yango penda et ko sala bien merci beaucoup à toi à tous les sénateurs des prix Paris à des sénateurs bola meleke belé batuana nyon solo ba ki opesa ba numéro a déjà tisi ko opesa numéro te opesa ka numéro D pesa bongo nyonso makambo to kada kina yo sala ngo penda ko sala bien monsieur le banzado analyse muta mabe faux kota Masola balabala e ko sala bien batu musu David abota maka mutema na Paulo wana ato ebise sala mutu mabe o seka nekaka muta sali mabe ba yibi azo seka asake événement mo dernièrement afusi mutu mbongo mutango ba yibi mbongo kana kwa zongi su ba réfugié pour la deuxième fois ya Moïsalate Paulo dos Santos guerrier vandu ya matete Vondomboka bola meleke belé zana Masola balabala e ko sala bien qui tout travel Patrick Kimbondo qui tout travel na minito yo agence fungwami na ndenga mart tozana mutamba tozape na ndenga mart batutu o balingaka ko voyager bonyoka mate boluka Patrick Kimbondo qui tout travel ayebi kopango kuzu segur ba segurança tu ya kuzu segur ya kabushkop to saka msala na profiter na pesa communiquer na balabala international big rouge Robert Bino 0 doit pesa biso place bientôt réunion ezali ba mettre tout beau peto toujours ndenge bozalaka avec yemoro 001 olenga junior kuzu ya kobatama donc ba se mettre tout ya kabushkop champion nanga weri Kilumu 02 Kador Luntadi secrétaire na biso pe donc bino tout bozala bozo communiquer pas international big rouge réunion ezali. Merci. Merci beaucoup à toi, la bière de l'X, Moutala Itzaka, Jean Lorenzo, Tosca BCBC, Tosca BCBC, Bola Muleke Bele, Ebisaye Dindinga, beaucoup de Masola Balabala, Ekosala bien, Placa da Banda, Restaurant Moko Otozakarango Nangola, Placa da Banda, Ezakarango Kana Mart. Pêche Tambola Balambi, Azotambola. Car na plaque de bande. Donc ce que nous lia biloko ya fraîche. Et ça raconte ni. Juste na passader attaque na roi 14 na roi 16. Donc et sangis et kaboli yango. La plaque de bande ça on dirait nous avons qu'une casquette donc entre domestique. Oui. Na international na 4 wana passader d'attaque. Obunga na entre roi 14 16 na milieu wana passader d'attaque plaque de bande. Pêche au tambola mais balambi. Pêche auta pour balambi ngombe pena ya mobimba muku ya te okutika musuni donc kaka na plaka da banda awa kolia na basisa kolia te bozo na bino maka mususu mais pour la restauration botika la plaka da banda bino bosa maka mususu totika bino pena bosa maka mususu mais pour la restauration botika pena plaka da banda pour ayebi kopango donc merci beaucoup na batuto ba compagnie Masola balabala on ensemble avec vous. Ciao la famille.